question na nini ngwana abi mère albene écoute albene nini parce que mère non na longo na groupe pour la moni ko pongeza boy moto so muta ki yo moko kité boy boy bité ngapela na ta ko la groupe T na rotia moto na delaka groupe bozo yoka apinanga OK alors bi mais ezali na numéro moko boye boyoka nga bien abi na nga noko ritu to bisanga ezali na numéro moko boye et voilà ko tindila ba vidéo ya Anna na ba vidéo nesi ya nini abi numéro wana elo tina ba vidéo ya Anna ya normal na vidéo ya mutakala ya coquette erebimaki voilà bi liboso tia mon vidéo ya mutakala parce na vanda ki na ni Anna vanda ki ya coquette Anna vanda ki na beauté image pardon na beauté image abi numéro ne tindila kaye ba le vidéo wana etina kina ba nini ba vidéo ya Anna on a ça ana batatu ni baloti neno ya mitakala te kaka ya nani ya beauté image na o ya bomba kini na ya beauté image o il me wa yebi on tena yebi ngote mais loti na kaka ba matière ya Anna na bien OK après na eko garçon wana ano ye ayeba kite kiza andi ya Anna akomini nga pour soli tout parce que c'est normal et sili na zongeli andi na bi andi yo kotaki groupe WhatsApp ndengeni ebo sa analyse il faut que non malamu boula nanga bien read au sali groupe WhatsApp so ndengeni ni andi asirtuvaki na groupe ya WhatsApp na yo parce que au sali groupe WhatsApp il faut osa na numéro ya mutu pour ajouter bato na groupe merci beaucoup tata Awa. Il faut oser la numéro ya mutu pour na ajouter mutu na groupe tokeni nango bien so you need otaki groupe ya WhatsApp ya ba célibataire son numéro ya Andy et comment ki na groupe na yo ndenani ajoutaki Andy na groupe na yo ya WhatsApp ya ba célibataire il faut yeba numéro Andy et utaki wapi pour comment na groupe na yo ya ba célibataire nazoki nango bien bosa makelele tata ngoli mokel panga ba mongo je te salue maman merci. Il faut tout ça la cause maquette que soit doit mati bo swani il faut tout tuna numéro ya Andy et comment que pas riti na groupe grit ya WhatsApp ndenge nini Andy la tuni Andy lobi noko na yebi te na mulika ba ajouter ngai na groupe ya WhatsApp parce que par monter on ngé maki na yebi te voilà question na tuna eti liboso nani ajoutaki Andy na groupe na yo ya WhatsApp. Andy alobi, elle a bimi na groupe. A comprendre te, rit a komeliye na numéro na ye ya privé o bazala kanango entre kaka ye na Anna. Bozo nanga bien. Numéro na bi ata biso to sa nango te. Bato bazala kaka ye na Anna. Abi rit a komeli susu na numéro wana. Rich au moins c'est la beauté image beauté la moana. Personne n'a juste la famille. Personne n'a juste. Yo la besoin à Rich. Rich a besoin de prendre la question belé. Net na Rich. Nani ajouta qui Andy na groupe na yo. Po yo mukoko pour ba ke muto mo ajouter muto. Okoba po yo ba ki otaki banani te. Olayika yo moko muto ndeko ko tia bantu. Sikoyo numéro ya Andy et comment que pana ndenge nini pour na otia nani yo na akati ya groupe. Na sisi na zonge pa Rich a yebi singa boy. Ke numéro o ba ndeko tindele ba vidéo ya Anna na coquette et ko tindela ye vidéo ya Anna na Andy. Bazo sala makambo ya mabe. Bozo nanga bien. Alors après elle a moni ni photo wana la ekana benga Andy ba ona moni Andy wapi na live mama Kongo bazo sala mai live ke kuna pa mama Kongo ki ba publier mutakala boy. Na zonge pa Andy na yebisi
nayoki makambo ya lika na kati kati ya lika boye na boye na bosani après Rich alobi boye numéro oyo boyokanga bien siko kotoyo alobi numéro oyo etindelaki ye video ya Andy ya mutakala na Ana ebengi donc esope kobeso ebengi na comprendre que il faut faire comprendre na côté wana pa muto soka bengi ba voix ya mobali to ya mwasi il faut faire comprendre na côté pour ça que numéro wana ebengi so pe komena ke message na yebite rit on faut ya olobalanga numéro ebengi bike to lia jeune garçon oyo mbongo $70,000 bosola nanga bien rit mutayebi singa ke numéro wana et bengue lobike balia mwana mobali wana $70,000 nga pas la baki 70 et pas la baki $70,000 par an ça va tout sikoyo riti faut ça biso ke et daki ngongo ya nani ya mwana mwasi to ya mwana mobali bo ça banalise faut vous voir kimia bozo ganga trop il faut pas que numéro ande comme pas retindé nini. Et nous, c'est ça, tout ça, analyse, tout ça, analyse, Rita Zoli, mais ouais, nini. Il y a un mot monique, mambo ya lik, ce qui va carte, so ma kamba carte, kota qui sont ma boy, kota pas nini, Rita va qui monte, bien avec bali, mon bali, so Rita. Papa qui oya la live nangate, na besoin pour tout non, bandeko, pour bien na Rita. Photo tout na avant andiamata. Donc j'en ai Rita yemoko. Toyoki na tuni ba question funa tuna ye wana tuna ko benga na téléphone so matata o kaso na ko benga na téléphone to tuniye numéro Andy comment ke pana onde nini nani ajouta ki Andy na groupe na yo numéro privé Andy ozaki yango wapi Rita so ki Rita c'est ça faut que tuna ye yango pas makambo ici et non azaki numéro ya Andy wapi Rita Tokazali botela sokazali amata non yemoko après tokozo Andy sima soki Rita zali Rita et la même chose sokozali au matin na beso ko tuna yo pa kuna ba na oyate mais soko yete bato ba ko sala ba ala ba point de vue na bango ko silikate pourquoi ko mata bato bazaya mayele ba ko sala point de vue na bango ba ko ya ko mata ko bateko no ko ba betinga 12 basali bote po na zo belela wako explication otaki numéro Andy ndenge nini okotaki na live okotaki Andy na groupe na bino ya WhatsApp ya ba célibataire pour série wana na Tony Andy okotaki na groupe ba célibataire botala kaka na ana bi oui wana zana ana abi oui wana zana ana abi ana pa banda ko kama kele la groupe wana pour l'interrogation la famille na hebiscoté. Non mais kobe la téléphone, soka koya malam. Soka yati na macha bato mayele, tout ça analyse. Nazala moni ngo noko trick zo lukai pa mataye moko. Pa bato mayele ba ko mata. Ba mo sa ba analyse moko mi ke noko to côté la mutu boye. Merci tata awa. Bozala meka ko benga. Oh, et c'est Maman Rit. Tout bien bien gagné. Biso moyo kala zo benga maketeo o benga arrêter pour aller bo c'est analyse mabe to sala ki boye na o benga arrêter yebyo boyoka bo sala ka ba analyse ko ganga te parti présenté para ko yela makama mutuka parce que ya habité na Andy na maïté sima na mata 2-3 personnes balobili amon ay habité bon wana na ko baté so em so azato azapi na yebipete. Tu vois, dans le bâtiment, il y a un kimité, même si tu as occupé, dans le bien monté, tout à côté live. La famille, Mboka, mettez juste 2 personnes, tout le ballon, mais Azoki numéro wapi, Andy Akomaki na
A communiqué dans groupe na WhatsApp na bango. Nana pesa ki kiti numéro. Maintenant juste dans mutu moko après maintenant poser ma kele telenga ma kele ça te moko. C'est bon. Allô? Allô maman? Allô? Mate sou mutu moko na moya zo lobate. Pa makambo eti tout lembiamo. Allô? Oui, allô, non. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Ponanga. Oui. Na moni eza à beauté image na moi sinerite. Wana selonga. Et cause à la G à beauté image na moi sinerita. Wana selonga. Hello nanga na beauté image qui me voit Andy wapi. Selonde na yokaki ke beauté image pe askana WhatsApp ya ana na téléphone na ye. Wana nde na yoka kana ba live. Ke beauté image askana WhatsApp ya ana biloko nyonso toza na téléphone na ana et ke na pas beauté image. Wana na yoka ebongo. Naza na confirmation te mena yoka epe bongo. Et cause la baje ya Rita na beauté image bange balia andi mbongo. Wana selonga. Pour Rita tisiko azolo bakombo mwasi wana babanda solo ana ete azaka ka mama moko apesa kinga mama wana aza nani azotanga kombo ya mama wana te donc azo protéger mutu moko pembeni mutu wana kokoza la beauté image selon ngai yeah, merci mon apona yo merci yeah. Maintenant la mutu moko non Patrick allô oui bonjour maman bonjour Noko. Donc, mais Angie a l'obéi que numéro na eba chaka ngokuna bachaka ngona na internet ba exposa ki numéro na mutu pas capable en zongo pas sali compte alika abando tinda babiloko pour non senga mbongo est possible problème était on est entre parenthèses qu'on nana peut ça qui Rita et comme par exemple dans ajouter qui est dans groupe WhatsApp comme numéro te go dans la partout si qu'on a peut ça qui Rita qu'on a ko ajouter qui numéro Andy pour numéro Andy ko bima to yoka bien et ko bima e ba bebani na ana e ba bena bana ba Fanny ne ba publier na so o dans le beza groupe WhatsApp ça banda octobre makambo e bani na mois nini pas ba publier numéro na nini e bani na mois nini o ronda makambo bien e bani na février ah donc voilà ce que bango Rita ça qui groupe WhatsApp banda na octobre compliqué oui c'est ça que banda na octobre donc Rita Koti ça qui déjà andi na groupe avant makambo ya voilà, c'est ça parce que la zé wana. Et que wana eza beauté. Na évité entre parenthèses. Donc voilà. Merci beaucoup maman. Merci Noko. Merci. Tous ceux comprennent la famille. Tous ceux la bien. Numéro ya na Rita Epsira que écoute qui banda octobre ya Andy. Banda octobre sur ma cambo ko pela o ba ko ando bi ke ba publier ka numéro na ye. Ba bébé na ba Fanny ke ba panzi numéro na isiko nana pesa ka Rita numéro ya Andy place nga na za yango wana Rita faut expliquer biso akoma ki na groupe na WhatsApp na ondenge nini allô Noko oui bonjour oui Loba tozoyoko Noko Mundengo epesa explication na kunanga iza ana. Oui. Ana za moto afila ka bango afila ka coquette afila ka makambo nyonso afila ka mona mwasi ori afila ka. Ana siko c'est très bizarre à côté na numéro Andy bazalaki ensemble la kati anda ku moko ba yeba na ki makambo. Mukani Andy obimsa makambo. Likambo na iza ana. Eza anaka parce que azako linga ko salir ko quelque ya ebaki kunini a osana mikolo ya lilo mun makamoni surtout to vivre ce sont des coups préparés oye abongisa kino kwa bana ko keno musikate eza ana aza maîtresse ngelo na ngena lo balango nuko eza ana eza te que ni ana filaka surtout parce que nazo ye bakala mona mwasi o Rita zakolo bakaka ke zonga na ndaku beauté bi na peso omola ba perdu no be moi mwasi ngasa ko saba live moko bongo zonga na ndaku no ezaka awa ndaku no eza ana eza ba je ana zo landela lingi ko yeba
Moi, je pense que c'est ça. Merci. Merci beaucoup, maman. Ok. Ibrahim, bonjour. Et bonjour, Patrick Boni. Oui, ça va. Boni Péo. Oui, les Cambo, ils sont très facile pour comprendre ça. Parce que vous savez bien que dans le moment où Bataki est en un groupe, Andy Azaki dans la relation avec Anna. Et en ce moment-là, Anna Azaki au solo Anna Rita, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas. Il y a plus Anna Azaki dans 4 groupes, c'est ça, non? Anna a quitté. Donc, ils ont sali babilo kwana. Merci la famille, merci beaucoup Ibrahim. En fait, la famille, tout ça la live maïli. Et moi on les carabino. Ato ganga te to so na batu, to so na baba songi nanga, ato to ngamu, tout ça la live maïli. Et tout ko to ça la pour Anna, tout ça pour Rita, tout ça pour Andy, tout ça pour Mouté. Bon, ça va des choses congolais. Baroto baba kongo mboka moko. El kamboye, il faut to so la kango fara. Avant que les Cameroun, Mamutakala Kokete Yekuna, oh, dans la série Mbongo, mais Rit, numéro 1, pas tout, avant tout, Rit, il faut que le numéro 1 et outil wapi, aux autres qui ont des nini, ou ajouter qui ont un atelier que le numéro 1 pour ajouter. Oh, et voyez, bah, banaka. Rit, aux la vérité, mon bombe la bisso. Aux la vérité, mon aux bombe la bisso. Donc la famille. Ami tu dois na ponete parce que mutari makambo eza ritseke makambo osko andia zolo bato nzimango to nzimango sikoyo fala komi ko banga foko soko banga bo misa mwana mo bo misa andi lokwa kizengi ala kizengi te nesenga boli bona ko ekoti na kata kupa go ko wa tebo na ko ba nane na ko tsa ndenge na koti ya juni mwana nga mukolo loto mukolo ko na koti singa awa so rito zo bomba nini Rito zo bomba nini? Rito zo bomba la bisoni na peso na tine la ka numéro. Na tine ko ba vidéo. O so na mutu bolia mutu bongo. Il faut ba mongo mutu na za moi sto mobali. Allô? Allô Noko, bonjour. Oui, bonjour maman. Le vraiment rapide pour un message bien. Il a dit bien. Nga analyse na ndenge na yoki Rita. Nga nazo na kanisi eza ba camarade ya Anna. C'est sûr eza entourage moko ya Anna. Oyo azwa kita muso ba elima na téléphone à Anna, aliyebi ke Andy arrivé occuper Anna, donc alinga ki ba soutirer on dit quelque chose. Vu kayebi ke Rita asala ba live, Rita asala pena mo ba makambuye na Anna vu beauté image, atinda ki ango pa Rita. Nga je pense pas que ça beauté parce que na kati makaba zo appelé comme combat coquette alors que coquette ça moi sa beauté donc beauté ko ndi mate ke image moi c'est la sali. Donc ce que je pense eza ba entourage ya Anna. Soit Anna yemoko mais je pense on analyse nanga entourage Anna mutu moko asali loko oyo azona numéro on dit na ba vidéo ta mutu na téléphone to Anna ndi bandoko tina na ba vidéo na ba ninga na ye batindi parita c'est ce que je pense. Ok, merci beaucoup maman. Maman zo musengelo ko mo muke na zo muke pourquoi boli misa moi boza mo maintenant mutu mote pardon na ni baby li comme oh maman le tuko loba pona na comprendre tena na reso côté ba camarade Anna. Ba camarade Anna bosali sorti pourquoi dans la question tout na bino. Botu na ba camarade Anna basali sorti pourquoi? Na la personne va sortir à ba camarade Anna. Pas à la côté la mutute. La toute question sur ba camarade Anna bosali sorti pourquoi ya ba camarade na la kati. Bosali sorti pourquoi bo we finga Anna. Bo bisa ma Anna asali bino nini. So n'oubliez pas camarade aujourd'hui pe ah on a la mutu nyonso. So Anna c'est ma belle Anna soli ma be. So bino ba camarade Anna bosali sorti pourquoi? Question na ngapeza ya ngwana. Bosala écrit à 5 sur 4 personnes. Maman Mikolo, botina makolo so saelaka, okula tinda ka mutakala mobali, okula tinda ka mutakala ya mutuboye. Donc bosala sala écrit siko Anna a fini binoté na makambu oya Anna eye awa. Atari comme na binoté. Mais pourquoi bosala sorti? Question na ngezana pourquoi bosala sorti? Bosa suspect? Bosa suspect? Yebilo na ala boweli ni. Bino na ana boweli nini? Bino na ana boweli nini? Eli kamba ana Andy ekoti Rita
nani mama pardi bazalaki bafani so bino bandikamana ana bobimeli nini boweli nini ana fingi bino te atai comme la bino makamote comme la bino etangami te so boyeli biso makamba ana pourquoi etali biso na nini po bazaki bakamba bino mama mikomo te na mitakala kuna etali biso na nini yo atinia muninga bota be kebeleke na bino so bobimeli nini po ana tai comme na bino te quand même tout à fait gentil ana fingi bino te boza suspect mama bakamba baza suspect bakamana baza suspect boakelanga mutu moko lisusu napres na continue matiselanga mutu moko lisusu toseka te faut kosalaka banalyse bien allo mama allo Ichila doit la seti qui la gana ni doit likolo. Mutu moko moko te belete pardon la muyembe te sala makelele pardon. Mutu moko moko pardon, mutu moko moko. Bate bele bolete pardon. Kita tika mnani konene yo konani. Bon, kita moko moko pa makelele s'il vous plaît. Bon, comme makelele. Oui, moko pardon pour misanga. Mutu le temps mutu sur matin. Bonsoir maman tozo yoka oui. Bonsoir ya Patrick. Bonsoir. En fait, na likambu oyo ezana ba volé ebele. Oui. Bobo ça n'a pété Fanny Kembo. Il faut pas oublier Fanny Kembo parce que Fanny Kembo soka lingaka Andy, c'est parce qu'à monara mbongo. Vous voyez, ça joue de tout. Fanny Kembo peut utiliser Fanny Kembo en Suisse. On se bat du moral lika. Oba kota na Rita Kimanga. Basala Andy chantage. Balia mbongo. Ok. Et le place on dirait Fanny Bobo Saniye moi muki. Te Fanny to robo sanaye. Tu soma ka kota mbongo. Tu mo Fanny. Mais tu donnes un point à nini ke groupe wa tibani muko nini. E bani banda octobre. So Fanny Kembo ba ko yebala nana nini na Andy kala mingi te. E makamini. Non. Banani bakenda ki et pas Fanny Kembo depuis l'année passée. Et à moi nini. Bakendaka soirée wana bakendaki je pense ezaki na novembre. Faut faire attention place wana. Oui. Fanny nani Anna Armstrong nani bakendaki et pas Fanny depuis l'année passée je pense octobre ou novembre. De bakendaki basalaka ba vidéo. Alors ok, na loba. Voilà. Tango bakenda kiwana et puis toka ki version qui Fanny azwaka portable ya nani ya Andy akenda dans la cuisine. On peut scanner, on peut tout faire. Arokozwa répertoire mobimba akanyango photo vite fait et puis voilà. Nga nazo mona que la femme là Orita peut-être azokoka ko lobate et koko utapelo kone ko utabakota ba Suisse. Parce que tu es que bataba Suisse pe na mafia basape makasi. Moi je nazo mona te pourquoi intérêt ya beauté image na kachwana parce qu'il y a deux femmes, il y a Vinae, maman moi na zawana et puis moi si o abali officiellement. Nazo mona je moko et nani beauté image à ko jouer place wana te. Il faut faire très attention à bata Suisse. Bobimi c'est ba amitié ya ba 15 ans mais ils ont amitié mort et ya qui rapide et comme ko bengana ba bestie. Ça se joue dedans. Il faut faire très attention. On dirait que tu es moi à l'écart. Merci beaucoup, maman. Merci à Patrick. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la famille, la minute où tout a point d'interrogation. Mboka na sur côté venir muki bona le kama côté ya le numéro et comment que Paris tandeli ni rita wana to bongo mabanga sima. Mboka sur ko mata au lobby moins rapide pour tout tout moi tu au point tu entre parenthèses donc entre parenthèses on a 4 tu boumi dans le campo makambo on est un peu flou. Et ça un peu flou la famille. Et ça un peu flou. Donc Rita nous devons dire vérité que le numéro ya ando so que on ndenge nini. Bonjour, ma pinga. Quand tu as dit que le baramois bien, il y a eu un côté non clôturé, bon, na les caméras sous rapide.
Je pense que maman Otio Mata a soulevé point mon corps au bisognon sotobande pina rutala te oui Fanny Kembo. C'est possible. Parce que kotala Fanny Kembo déjà yé mon quoi kenda ko numéro ya Andy pour draguer pour ani pour nambongo. C'est vraiment possibilité, on les a vraiment ouvertes. Mais on comprend pourquoi Rita oso protéger Mutuana. Donc c'est que bino ezaki deal na bino. Oui. Oh, Patrick. Toyoka ki na explication Andy que nani Fanya azwa ki téléphone ya Andy akimi nango na cuisine ake kotala. Tango ayeko zongi c'est la Andy ezaki na nini na WhatsApp ya Andy. Donc c'est possible que azwa ki WhatsApp à Andy atindele ngo Rita. Oh, parce que boka. Là tout à la sunga boko pona ngati tout à la moi. Oh Andy bakutela ki na Fanny. Parce que la zengo wala. To Rita la monona ebisinga nini. Abike groupe à WhatsApp. Et ça l'a mis en octobre. Naoyoko noko. Zela, lote, toyoka sute, toyoka te. La famille bo tapote. Bo tapote s'il vous plaît. Rita, yaka koloba vérité awa, hein? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que beauté à la sali modèle pour battre beaucoup maka kiza beauté? Et ça soit Fanny Kembo to beauté image entre bango mibali. Oui, boyokinga na bapele les filles, so na bapele comme boyokinga na lobi boye. Parce que la zande nini. Rita yebisinga bomboka que Andy bakota la nini na bakota la coupe WhatsApp na octobre. Si ko Fanny ayeko yeba Andy ko seulement na après octobre parce que la zali. OK. Donc azuli parce que na Rita azuli numéro Fanny ya la Andy wapi pas contre la kata groupe WhatsApp na. Et dans la détail moko oyo yemo Rita loba na live na loba ki ke Andy akomela déjà na TikTok. Est-ce que tango Andy akomela ki apesa ki numéro na ye omoni point d'interrogation. Po ya kangami ka ke Andy akomela nga na TikTok. Est-ce que tango Andy akomela ka ye apesa ka numéro na ye? Est-ce que ba s'échanger ka ba numéro? Voilà. Ya omoni toza na besoin ya Rita ye moko aya ko parce que sur la lobby te ba zone d'ombre eza ebele na kati ya dossier omoni. Moi je préfère que o matisa Andy. Oui. Andy c'est vraiment des mal pour les cambo pour quitter sur le Andy n'a besoin d'autres les cambo ou kebongo kita. Bon maintenant Andy. Na besoin que question là pour quitter pour continuer à mususu. Voilà. Est-ce que na échange na bango ba pasana ki ba numéro. Voilà. Il faut une question là qui nini. Ce qu'on photo e batango Andy sala ki point de contact a komela ki ni. Omoni Andy akana ko matanana. Andy bonjour. Oui, bonjour, Noko. Vous allez bien? Oui, allez bien. Mboka, ouais. Bonjour. Bonjour, mon chéri, le prince de la Chine. Moi, premier épisode, première partie dans le Bible. Question dans les aboués. Rita, Boussoula qui avant, bon, en fait, ils ont des questions de Boussoula Rita avant WhatsApp auto, Boussoula avant na TikTok. Noko Patrick, ngai, na solo na Rita na TikTok te. Parce que nazalaka na TikTok na ngai ngoyo ceux qui na sorola déjà na moto na TikTok ou bien atikela ka message donc il faut akota kaka cliquer akota na message wana asale la biso capture et relaxer na date na heure ngana na sorola na TikTok te oui. Merci. Deuxième tour ou ba au côté na groupe WhatsApp au tunakate ki na la côté singa en fait ngai ezaki tango ngana kiko kutana na Anna. Les jours où on a la coma qui n'en a plus à Anna. Et ça là qui juste ceux qui 3 jours, bien 4 jours, n'a comme on a Naza, n'a qu'à tirer groupe Moroboy, y a pas célibataire. Ok, voilà, écoutez, on ne peut pas Anandé au groupe tu vis que comme n'a qu'à tirer groupe 4 jours après, on a côté ta groupe. Oui, 4 dans groupe à célibataire. Non, septembre. Merci beaucoup. Mais Rita est en octobre. Bon, là, la maman de Kende, c'est bon, Kita. Oya si, mais sous, Kita, bon bio, zonga. Bon, Kita, Andy.
Andi kita wa singa. Non, on appelle na kiti comme ça. Ok, merci. La famille. Bon ça la live ya boye. Bon sona ka te photo yeba source makambo zo uta wapi. Et tout mati boye pour Anna, il pour la contre nani boye. Non, tout ça di kaputo yeba nana za derrière makambo zo sak azo ko manipuler batu boye tout na zo manipuler batu. Pesi ngala za yango wana. Pesi na mo na système ok. Soki eza Anna. C'est Anna osa mobomina ko banga na bi entre soki eza Anna ki otina ki numéro na ina le pas rite osala ka jina rite. C'est que Anna ko banga sanga. Par rite tema soki olinga ki beauté makasi. Anna linga ka beauté makasi. Elle a beauté image makasi. Mais azoka ninga manipuler beauté te. Pona Anna imo nazo kosate. Ana ye moko abenganga e makambo ye e makambo ye ya makambo ne ye kao makambo ne ye ka abenganga e mamu takala ere yake na ye na na beauté image ana benganga noko boni nga bi bien tala boye beauté image azo benga ka ngai na ya makaete na ba vérité na ya makaete atini tala kuto benga pour nini era yo kitke basombelinga mutu so mutuka alingi azongi langai alakisinga ba preuve na kokosa tala kisinga ba preuve tala kutu wa bengenga na ya makaiti alakisinga ba preuve alakisinga ba preuve kita be ya makaiti buina ngala kanoko na kena bengi beauté image na koti prince bakali na ebisi beauté image yo benga ka Anna abina wito solo laka. Mais Anna alobaki na ko bon c'est so ki ni so ki YouTube les so YouTube na ngabi même be na yebisi beauté image na yebisi boye beauté image basi baza ebele tika Anna bozokanga na kutaki mutu moko te na lobby de miso bakalesi beauté image tika Anna ko benga ke lisusu te batu soki azo beko bon sila ye nino YouTube se mama e batu baza ebele na ngambo ko ko pala yeke beauté akosinga pala yebi na ngambo ko yeke beauté akosinga par exemple mobile ebi ke bola liaka funa ke na ko liaka na benga na ke na ko lia tu vois na ke na ko ko longola mama ndezalaka na ngambo ko ebi ke na beauté akosika na ko benga pe ana la kisinga ba preuve na yebisi boye basi baza ebele tika via Anna luka basi musupo yo Anna sima kambo ya sanini et ya déjà nini yo na TikTok donc libérer Anna ko benga ke lisusu te pour makambo sanini et sila on les sera beauté en moi pour elle a moni Anna tinga ba preuve na bino eza ya solo pour Anna tinga ba preuve tout clôturer bongo na beauté tout kata na yo sa ebongo eleki benga nga makamba nano yo ya ba Chantal Bola mama konga sali live azo kotela ba nani ba Chantal ayebisinga noko omoni ngai la zaba lingi mobile ba fani mama konga osala ba live osala nga tindi katia kal nazo tindela yo voici Chantal Bola asola kana mobile na ngai bisi tinda na sala yo live tilelo atindela ngate na fandi kimia na biso mon avena lobby ana lo sala nga jeda top pour ana panzana enregistrer ngai tonini yo moko ye noko sala boy oya ibote ima yotina nga mbala moko po ona mona ko na raison so oya mama Chantal Bola oye pala ngai ete de votinda otindité avandi kimia na eko mona makamba bakali ye ba enlever bakali na moni Anna amate pa Chantal Bola ke ko solola oyebi ena moni Anna mate pa Chantal Bola vadi kimia sabota ngona lobi ya solo ena moni Anna mate pa Chantal Bola ya na vandi kimia bi nani Anna ninga zwanga ni enregistrer ngala ma be abat po enregistrer nga autonini po yo ye ko le pa na ngai
Kie noko tala kuna basa langa ba je ba sakananga ba mfanya sala ni mobali nanga bona bo chate bona benga ki mobali nangai aussi ki chate bo le pala ngai aussi pelité mais makamba ba kali ba eko ba lever ba kali ba kali ba chate bona kenda ko funda yo mati kuna okeko sola Chantal Libola ah boyo kanga batu benga ngai point na otonga batu na tonga batu te boyo ka dali lo nga na tonga batu te nga na tonga batu te so la muto la vrena tonga muto na so la mike muto la pesa nga confiance so ki otonga tonga mais nga so la ngi muto la pesa nga confiance na tonga muto na te de boya ko meka kanga ite entre parenthèses, laissez-nous comme on voulait quand il a na Anna. Na zone makambo ya Rit. Non, que tu vas voir sur Muki. Parce que le moment est à moi 6P makambo. Andy. Comme ça, dans la vie, je ne savais pas que c'était toi. Rien que toi. Mais... Gina. Tu vois, bah Gina, Bonjour. Non, attends, on va dire que Anna. Papa, ma camarade, qui l'a voilà comme ton lalati. Na benga yo. Amuna benga na rataka no na cha photo oya. So, as là comprendre carte ya lika oye kota ki nini zela na ori bon c'est non pas pas votre spell ke belé ah téléphone les billes na rata peno na cha photo oya na soma nini carte ya lika lobby comme ça na tia na portable na benga ina appel normal na lika wana na osomba comme ça na yebisa makamto solo naye so na zolo na yeba est-ce na ko sala live na passer message déjà que na vidéo na bango to au conseil ngani so kita so nani c'est mon flou héritier pour assassin. So arrête sur la nani. So sur la moto fa balia mutu mbongo, ba kena benga ye pour la ba kena cha photo na ba kena sa ba la vidéo na bango. Ah ya ko benga no te pardon la sima pardon. Et ça bongo te auto na andi te, also na mutu mama e bot mama e money. Rit a so ça beaucoup tout color bien. Benga amuna benga na rata peno na cha photo oya. Na soma nini carte ya lika lobby comme ça na tia na portable na benga ina appel normal na lika wana na osomba. Comme ça na yebisa makamto solo naye so na zolo na yeba est-ce na ko sala live na passer message déjà que na vidéo na bango ok na comprendre ezali voice abike asomba carte ya lika yeso wana so na moto atina ke vidéo na comprendre so na moto atina ke vidéo ya na ba Andy na Anna
Vous comprenez que vous avez yébité. Soit le bique, na somma carte à lika, na kobenga ye, na yebiseye ki na vidéo na bino awa. Wa ça 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 menace ya mbongo la famille. Non 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 non, rito yi makambo nyonso. Na je pense à comprendre. So rito yi makambo nyonso e baneti suka ti moto yo pele riti pota na kati. Non, 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 non. Yo, ça en dit du boma. Là, vous comprendre. Vous comprendre si quoi yo. Rita n'a pas soara nani. Parce que ça j'ai en dit que soara mutabi que na benga na mon appel manqué na rata appel manqué na yo. Dans la numéro est il ba matière. Ba numéro est il ba matière, ya ba benga kita obesoana ye. Abi lobby akobenga andina osomba lika ko benga ye na ko yebisa ye ke na za ba matière bango abi la tia photo yo, na bi la vidéo na bango. Pa ba ah la 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 la. Oh là là. Bonjour Moko. Oui, bonjour, c'est qui? C'est CM. Donc on a rien à expliquer pour le binazay na live arita abanda ko expliquer partie à voice oyo. Alobi boye. Certes, eza ma maman moko abenga kiye maman na tindela ye ba matière oya tiaka na page na ye ezalaka ba mitakala ya Anna. Ya Anna, ya coquette. Je la société ebisa yo. Ya liboso, ikite bisanga bo sola na ye SM, sola ka bilanga nini. Abi singa vidéo binoko. Ba vidéo dot na liboso ya Anna ezalaka ya mitakala ya ki ba vidéo ya Anna normal. Après ba ko tindela ye vidéo na no ya Anna na no yokuna. Na Andi ba osala makambo na ba. Avant ya Andi ya kina ya Anna na beauté image. Ouais. Na coquette pe. Ya amour. Oui. Oui, bon, voilà, non, le salon de expliquer le billet, peut-être biso pas kosibiso. Alors, dit que, abanda ko tindele, yesko abanda ko protéger mutana parce que mutana banda tindele ba matière, oya banda ko matisse lango compte na ye. Après, mutuana aya ko tindele image ya Andy na Anna. Pona asanini apanza yango ya lobi ke akopanza yango bongo te. Après mutu ana ye ko benga ye maman yo benga ebisi kezala na Suisse. Alobi na ye apesi numéro ya Andy. Alobi il faut benga mutu ebisa ye apesa biso 30 000 euros. Ya lobi 30 000 euros mbongo ebele boy. Alobi oui. Apesa biso 30 000 euros mutu ngo azana mbongo apesa biso mbongo yo il faut benga ye. Omoni audio no zero ka signe nickel zela na lo ba place so est très important noko. Abi audio nozoyo kaya sim ya nickel asolola ki yango na mama wana mama yango kombo na ye alobaki komuniza champion. Abi ekuta banda kanza mama ngo aza mobali me akamwa kitango mama nga bengi aza mama mukolo. Ale audio wana basolola ki yango kana mama wana audio nozoyo ka. Après ye era alinga ka sala live na poko wana batongo na yango na ba poko na ngo ba diffuser aye komona Andy ayo mona Andy na live ya mama Makongo. Dès que ozongela maman on a ibisi que non, déjà bongo aussi déjà au sali déjà live. Maman pardon, d'ailleurs mati kitele matane mboka pardon ki tongutula matane mboka pardon. On a déjà au sali live na sali déjà live na maman Congo. Mzela, CM ngam na mati saki o bandela côté ya likambo Suisse wana Patrick. Oui, alobi maman yango azalaka na Suisse, aza maman mukolo. Maman ngo azalaka na Suisse. Yekuta kama lobi ozala nde maman nga na kanto za mwa mobali. Après siko nde maman ngo ebise photo senga ye 30 000. Alobi nga naza proche ya Anna. Anna nakangaka na mutatindela nga za proche ya Anna ayebite ke atrika téléphone ya Anna ndaza bongo ayebite ke to zwa yoki Patrick merci. Après c'est la vidéo wana oya ya nickel wana zoloba audio ya nickel alobi boy audio wana asola ki yango kaka na mama wana champion mais ye basola ki na Andy basola maka mususu na Andy mais à comprendre te comment audio wana ya nickel comme pas Andy ye pona ya zoloba keza Andy mutasali ba jena mama wana ya Suisse pona ba bimisa ana lokwa ana mutu a publier yango biso to comprendre place wana te na comprendre te pona ni mutakala ya mutu ekobima ye moko ami j'ai pas compris pona ya zoloba ke ana za innocent ana ayebite ke ba kukaye téléphone moi c'est Mzela
Patrick, selon ngai, eza ke Anna akenda kokumisa Andy et pas Fanny. Mobali nanga. Biso moto yebi ndenge basi bazalaka. Donc sur mon numéro Andy, déjà kala na téléphone ya Anna avant kutu bakutana. Et si azwa kon lokwa yeba kike Andy azaka na mbongo. Azwa pe ba mitakala wana et pas na téléphone ya Anna po Anna filmaka. Omoni atindela ngo mère wana parce que mère wana zaka wapi na Suisse donc aza mère moko oyo bayeba nini na munoko mère wana lobi nini ngana zwa kabiloko nyonso et pas camarade ya Anna yende mtatindela kangai yango on comprend oui alobi camarade ya Anna trika Anna téléphone Anna yeba te voilà donc atrika téléphone ye Anna ayeba kate omoni yango na foko yeba ka kokanga ka mbanga soza na mutu na oya bien koke kopesa ka ba camarade te po désordre nyonso ebima oyo ebimeli wapi ebimeli à partir ya Fanny mais Fanny kokoleka ye moko tout droit te aluki mutu a utiliser intermédiaire omoni pourquoi pour que ye abima na poasa te a contacter Rita na intermédiaire parce que ye souci nezaki babimisa Andy mbongo po ani po ana banda ko kumisa Andy boy anja somenga mutuka Andy na ngai Andy nanga vous comprendrez merci beaucoup ok bokita la vino mon suko non koyoka partir mususu isusu aloba ki biso pe to retenaki aye koloba lisusu ba camarade ne herbe bimi ba koloba lisusu ke oso de sebo va toi c'est la famille il y a les bosso dans nous les cambo eza moins clair eza clarté la famille dans le biboué peuple congolais na mituna kinga moko moninga na mituna na bi pourquoi ngai ana ngaza na mwasi pour le na popula ala pas mama mutakala mais ils avaient dans la maîtrise ana yemoko ntuto zezo mwana bo atako ana tuto le mwana kite me bat peza ki ba to biki et ça nzoto ya ana zwa nzoto na ye a publier kolo ya mbongo obi mo na la mi tuna na bi de ba yo ba fi ba komina ndingi kolo mbongo publier nzoto na yo de tout ça mi kamwa na yebite ana nete sozo la ndangaye mutakala pour ça que kebela ke ba mama ba camarade so mutakala wana otindela kango mutu to téléphone yo babi mo to sala ka fo ya WhatsApp ani to ba ko sala fo WhatsApp so muninga ko pirate WhatsApp na yo ndengeni te so na mituna otindela ka mutakala ando otindela kango mutu to et comment que pas téléphone ya mutu ndengeni la famille to la pema moko mutakala na ye ya Anna na Andy et comment que pas mutu wana ndenge nini onga ko mituna nde yango wana sikoyo onga ko mituna yango wana et comment que pas bon et pas Fanny to pas Fanny to yango ndenge nini makambo est compliqué dans les bases de la famille c'est rite au moins to bunda to lo bakabo na wa salibo c'est là oui Andy non comment tu sanga na expliquer au place wana ok c'est bon tout ça non Andy va expliquer côté wana ah là là mais maintenant Andy on met Andy oh là 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 c'est chaud hein c'est chaud bon mais c'est là Andy oh là 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 après bon bon mais bon mais c'est là Andy bon mais c'est là Andy comment on a Andy alors Andy Noko oui Andy speaking en côté voilà on comprend problème oyo place nanu balobi soki exemple bon premièrement nanu banda makambo wana Fanny bimaki bino moko boyokaki na ba voice nenga na fingaki Fanny na sula na Fanny te na zokotela pe Fanny te Fanny na Anna baye koyeba na po bazala penza ba proche na mariage ya Magali lo mama oui toki bolandi bien ba voice ya Rit alobi ki mutu oyo apesaka ye matière ya Anna apesaka ye bandakala oui et bandakala oui numéro oyo
oyo rit aye ko contacter nga po atindelanga ba matière ke azana matière nanga ni Fanny azana numéro wana te ata mutu moko te azana numéro wana te mutu oyo azana numéro wana eza ana yemoko eza numéro ya free yemoko mutu asombela nga numéro wana après lobi eza lokola numéro privé nanga même na famille na biso ata mutu moko te azana numéro wana ana yemoko nde mutu azana numéro wana audio wana ozoyoka audio wana eza te ke mama moko bo ye moko nde atindelinga audio wana ye nani Rita tango ba publier nga Rit aye ko contacter nga na numéro privé nanga eza numéro o ezalaka na groupe na été pardon Andy muta tina ko vosa na eza Rit ye moko Rit mutu omoni Rit ya bengi nga na numéro nanga privé oyo nga nanu na pesa na koma na toke malembi Andy yango toke na malembi na tuni Rit tina ko vosi wana o na tsiko na tina ko na Rit kasi yango wana nazokoma Rit mutu atindaki audio wana Rit abenga na téléphone na numéro privé numéro nanga atuninga boye est-ce que eza Andy oyo azalaka na groupe na azalaki na groupe na biso ba célibataire na lobby groupe nini nde abandisi ko rappeler nga na lobby oui mais na longwa déjà na groupe wana na tuni ozui numéro nanga oyo wapi nde place abandi ko expliquer à lobby nga kutu ba publier yo avant kutu o matana live ya Mama Congo nga nazalaki déjà na vidéo na yo batindelaki nga vidéo wana balobi to senga yo mbongo nzoka nde eza Andy oyo tozalaki na ye na groupe ya ba célibataire ngasi ko na merci Andy na lobi nani merci Andy Pema merci na loka clair wana merci na bodo lopa merci nga na kicho Andy pardon il faut na mettre malembi to ke malemba famille tout ça la malembi Andy zela pardon fais-moi zela pardon oh ça technique non bolandi bien bolandi Andy bien Nzambi bande bo me so anda bo me la mai so anda bo me la mai to me la mai bo la me la bière bo me la mai pardon ani ga kicho pema o lo ba mingi te ala ko bi mu kek la question qui sur question bo me la mai la santé la famille ba sonu la santé à la santé bo me la mai ya plein me maman ko à la santé ba sonu à la santé na lobi boye Zambi nanga Andy a lobi boye numéro o Rita benge eba bimina WhatsApp ya kala tout le monde bien. Alobi aye pas et pas Anna. Après 4 jours, à mon libatier dans groupe moko boya ba célibataire. Et après ba célibataire wana aye ko longo groupe ba célibataire. Et makamweleki. Après Rit aye ko benga Andy na numéro privé oyo ana mutwa sombela ye. Tout le monde bien. A tout ça contre te porté. Numéro o Andy a basi ana mutu a sombela ye numéro wana na kaka privé. Rit aye ko benga ye na numéro wana o ana sombela ye. Ayebisi Andy yonde Andy wana na ko video na yo kuta mutaye fa ba tinga na publier to lisenga yo mbongo na bete za Andy oyo ya groupe na zalaka nango. Sikoyo Rit azili numéro ya Andy ya privé wapi. Vous pouvez avoir une question. Vous pouvez avoir une réponse, pardon. Azili numéro ya Andy ya privé wapi.
tozwa Andi totie mupanzi tozwi Andi totie mupanzi Rite numéro ya privé ya Andi bon to bateki ana mtapesi pas besoin ba yeke ba besoin okuyi ba pe numéro ya nani ya Andi pa ana siko on doit être sur vérité makambo eza Rite ozwa ki numéro ya Andi wapi. Oui, allô. Allô, Noko? Oui. Bonjour, Noko. Oui, bonjour, maman. Noko, nga ingala loba boy. Noko, makambo nyonso mutu tu azana mémoire, o azana mutu sala kaili keza ana. Toke na biso musika pour rien. Eza ana. On comprend Noko na eza ana. Na bato oba, omoni bato peut-être bato musu ba compte la pour na ba en akari, bato pe ba linga akari, te bon longola ka no en akari, bo mona keza ngo ana. Makambo tout de A à Z c'est ana. O longoli noka en akari, o mona ke makambo c'est ana. Point. Bye Noko. Merci. Non, Baptiste Moutou. Eh Noko, depuis na obengo na mata. On voit non mais c'est votre soute. Loba mbao. Boni Noko. Oui, ça va mam. Noko na lina loba ka abwe lo mona ina loba bo. Na analyse au dépôt bandiango na lingena mata avant mais na koka ko mata so avant na lingena landela tina suka. Ko landela likambu o nyoso tu Noko e mo na clair ana aza prête à tout. Ezo mona ke ana mutu amalgaze nyoso tu wana na mama na bango. Ana sali makambu nyonso na komona ana za prête à tout. Na linga pese exemple moko Noko. Biso moko tozalaka to bande komona témoignage ya mama Shagi Sharufa. To landa ngoti. Ba camarade mama Shagi Sharufa bande ko tambola pena ba camarade. Mais ba camarade wana entourage ya mama Sharufa. Ba yeba kateke mama Sharufa azalaka njoka nde muta misala mabe. Bango epana bango mama Sharufa nde somo. Tangu biso to yoka témoignage ya mama Sharufa awa na suka ato komie bato balia biloko kuna mama Sharufa azalaka nde boye Congolais bo fongola misu ana azwa kokosa biso makambo nyonso to eza ana mutazo manigasi yango soki bino bokonzima te bonzima te bovanda me makambo biso opinion na yo bébé opinion na ngeza ana Noko eza clair eza ana muta maligasi yango na mama na bango na mama na bango basali biloko na nyonso tu siko Noko na nalo batangu ana bande ko ya pa na yo potango ko luka yo ko loba no makamba Chantal Bola abande ko luka ni pa na yo omoni pete ke to ko loba pe bande ko piéger yo pa era to mususu ande ko luke lo comme yo na era bo sola te abande ko luke lo ko boboe pona ko piéger yo pe ke te tan Noko bino bo loba bo patrie pe ye yo tala loba ki bo mona te ke zaki ba piège soki loba pour enregistrer yo au moins te que bande ko luka pe pour enregistrer yo siko pourquoi bande ko yaka ka pa na yo pour na ko expliquer makambu po yo za nani Noko pourquoi Noko kasi po za Noko siko pourquoi aye pana lobi ndenge mususu akepe kuna asali makambu ndenge mususu au moins te pas ça qui trouble kasi yango na lobi aza mutu moko boy azomeka bato TikTok azomeka bato TikTok azomeka soki bozo yeba te merci beaucoup Noko merci. Comment tu as pardon Boka? Comment tu as la famille, tu as une recherche. N'importe où tu as eu un téléphone à Rita, on a daté habitué sur le numéro, c'est que tu as le téléphone à Rita, il y a Rita. Mais moi tu as tata wa pardon. Nani mboko macha tata wa, na tata wa singi de mato tata wa. Tata wa singi de monte tata wa. Oui, Tatawa. Bonjour. Bonjour, Noko. Ngana loba boye. Boye bipeke, Rite a koti na kati wana pourquoi? Il faut déjà tout tourner déjà. Pourquoi Rite a koti na makambo wana? Pourquoi Rite a eu numéro ya Andi? Pourquoi? Faut tout tourner pe. Ezaka atemba la moko tu banda ko juger maman Anna. Oh, c'est Anna. C'est Anna. Voilà. Faut tout banda pe ko tourner. Ndenge nini Rite
aye alobi numéro moko boye ebenga ngai elobi na nga boye epesi nga bamitakala elobi na nga boye epesi nga boye azoboya koloba kombo ya mutu wana po tant to enregistraka fo toyeba kombo ti na eza WhatsApp tant ozopesa nga matière fo na enregistre fo na yeba kombo ti so ozanga na nini na bebenga onkombo nango nini na bebenga iPhone ebimisa kombo mbala moko te ebimisaka soki kombo enregistre kasi te ata baenregistre te papa oyeba yango te avant enregistre kombo ya mutu okomona kombo ya mutu kombo mutu vraiment bimaka parce que nde toza boye ba 6 nyonso oyo tosombaka na baidentité na biso. Ok. Ah oui? Babi nyonso te awa. 6 lisusu moko te comment que fonctionner sans identité na yo. Loba osombi identité ya mutu mususu mais identité ya mutu mususu wana ekobima. C'est-à-dire tokoyeba provenance ya mutu wana likambo nini ebimelaki yango wapi. Toyebi ke soki elaki noko polo mutu asombaki ni simu wana toyeba ke noko polo tokolandela noko polo. O comprendre? Ok. Merci. Noko. Yaya landela makambo kitoko s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci d'accord. Ok. Ok, la famille na va mettre troublé mouki. Na makambo oyo na va troublé mouki. Donc on va dans entre parenthèses mboka. Le tourno entre parenthèses pour on m'a dit la pour le bâti et ba ana o anate o nani beauté. Non pardon vraiment. Na loba likambo o awa lobi. O moni rit na likambo oyo rit lokoso mutebomiye. Rit eza ba manipuler ye. Rit aza manipulé pour yoka qui sont ya $30,000. Tongo yoki sont à $30,000 et bouger mutu. Yango ba manipuler ba kotisi na bêtise. Rit likambo ayebi yango te. Eza lokoso mutebomi enoko. Eza lokoso. Eza lokoso mutebomi riti. Rit ayoki sont à $30,000 a gagner